Engaye. Nini? Mukireza la mystique. Mystique. Yaya. Nini? Oyebi ke banda makambo Nionso Tokoma na regime ya Tshiluba. Nionso Elongwa Lingala koma na Tshiluba. Moto ezalaka moto. Elongwa moto koma kubenga ma wewa. Moto bano démarrer Kandre. Elongwa. Ils démarrer moto waka. Chamboe. Betaka pimpi na moto. Kwa monte répondre kapinga. Muluba soka boti mwana na ye. Apesa ka mwana kombo selo mpepe bimanga na mabundi. Na mabundi asima. Baso wana yangweza la kombo baluba. Akudia fufa masangu. Ya masangu. Pondu. Sanya makelele. Muluba mwasi na maternité yele ndako. Azo luka kombo mwana. Abeti libom. Abeti. Atengami. Wewe bimanga na ka. Oga muluba resa mtema kanku. Abeti. Atenga. Webi magana mbu. Oyoga muloba mbui. Abeti. Elinga bima makasi bima malembe. Wa muloba yema simbi keta sege. Chilengela. Dans le niveau. Dans le degré. Debout comme le français et comme le Tshiluba. Debout tatouane. Ini mamuane. Ini mboyi wani kanku wani changa wani mutombo wani mukuna wani lekelamba shalaka diambwe miandabu kongole mbuyi kongole chanda kongole mushinga kongole ngoyi gashanju ngoyi mulunda lekelani fachi wani echilombo president wa chitunga betwa buwe oyaba kanjambo wana yaya tira jambo yaba nini wa jambo tukui onse pomba tukui oyaba ngo baba yemaga kuitie mama lele ngana salishwa na ngai botikanga ezaba kunanga na yebi bozo tuna nazana kuitani kuitina zanango dino boyebite sekele ya anganda na uyepsa motote nazana kuita lotoko na baksaki agene na Celsius na whisky sugo nango linkaya basangse na mungulu motekado yope na yo basola na beti turi na telema hôpital batama boma yaya tiga nini wa batama boma 10 docteur bongo bango panda deja bango ne so babongi docteur libi lelo na uyeba nani abongine na bongi te docteur te tableau a dessiner ndaku na porte alebi oyo nini ndaku oyo nini katikati porte bon soki bazama kasi fongona na porte ngefu batama boma batelema batelemi babandi ko beta porte ya dese kwani bazobeta dese wa bana bazobeta porte docteur atali bawini efu bazobeta porte mais moko tikeli seke bato nyonso maboma nyonso disi kaka moko mutabo abongi docteur bina kuvexier aya tuni bon papa oui docteur bango nyonso bazobeta porte neuf yo tikeli nini yoga liboma docteur bango nyonso taba potani ataba beti porte ba fongola te fongola ngo pana ngai ya seke bino nyonso bubongi te ngwaga wake oyeba kabanda bakuna maribi sangu kuna na metropole makambe ebe basintie papa wemba amena mari misambo akoma ko niyo kula papa atuna ngaye butu nyonso yo nani saki jo siko jo to kunda keste oyo menese le kaka papa wemba lala te menase butu mo tel niveau mari samba moni ya damuki abandi ko tuna ye yo nani papa wemba lo binga bena za musicien na kuzongi sigere pesi na nias na kuzongi sene na nias oyebi tanka babia kukunda ade mu mama na ngai mari samba tumuka yo nani bala mugidi eso bangate mari eso bangate mari eso bangate kebanya bamake ma abazona za mwasi lokola yo alinga mankenye mongo bopiaga bisata biaga bilale te to fomaliza sanke ya kufolina dala bali bicheke to bokola oyo bofele to bokola. Tentez votre chance maintenant, plusieurs bourses d'études sont disponibles. Power Travel est une agence de voyage basée à Kinshasa avec une représentation à Montréal au Canada.
Suivez nos représentants en direct de Montréal. Tac. Hi everyone, this is Asma from Power Travel Agency. We are here to announce that we have a great opportunity for you. Vous comprenez, hein? Vous êtes étudiant ou élève âgé de 16 à 30 ans, vous pouvez maintenant voyager et étudier au Canada gratuitement. Nous prenons tout en charge. Power Travel, en partenariat avec une grande université canadienne, vous donne l'opportunité de gagner plusieurs bourses d'études. Nous sommes à Botou, local 75, à Gombe. Pour plus d'infos, appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran.